mwana na bino ya biso si ebanzi ya biso si ebelemi mesdames et messieurs biso tozali Bio News télévision la télévision autrement et manaka na biso ezali bokasi ya bokoko pe ngai moto na kopesa bino manaka oyo na bengami na kombo ya Daniel Lebika ya ba Daniel mobali bio massa ya borfelin denka truba ngotango nyonso voilà. Aujourd'hui, tu me un peu que salat bobo mesano na kati manaka na biso to benga kabukasi bokoko et les autres ça la continuité toujours na ngunza manoka après to ko panzana parce que manaka na biso to ko tele makaka te na ngunza manaka manoka pardon ngunza manoka eza juste que parce que bango bazaki trop na bokoko to ba moi ba directive comment tant to ko jouer un peu beaucoup de détails après ce que to remeka jusqu'au panzana na ba secteur nyonso ezami oyo ba na makana kombo ya bokoko basala kamakambo na bokoko to komeka pe ko tala bango ko beta pe lisolo mwa moke na bango poto zonga retour nenga Mobutu le président Mobutu aloba na biso to zonga na authenticité donc voilà to meki un peu ko sala yango lelo kaka ni na utikoloba to komeka suko solola to komeka lisusu ko panza nteke na ngunza manoka to beta lisolo donc tout ça la continuité ya ba manaka mibale oyo utai koleka voilà abako banda to pesi matondo mingi epa ya tata nzambe ye mokeli nyonso ya batela kibiso uta mikolo mileki ki nona mikolo ya lelo et asali biso ngolu et matondo mingi pe na sponsor na biso officiel to benga kango na kombo ya FBT mi salande o ba ko sala transfert ya mbongo avec sécurité merci beaucoup pe merci na le bien-être universel vivre pour les autres kobika pona bato mosusu bango bandima babika pona bato mosusu pour la bonne cause na pesa kibino ndingisa na sinela kibino que bato no sobana posa ya kokota na groupe n'hésitez pas de m'appeler to kocha numéro na kati ya groupe ou assister pour okota na kati ya groupe auto bengi na kombo ya pour la bonne cause pona bolamu kaka donc pona makambo ya bolamu ya malamu merci beaucoup. Si nous parlons le même langage, ce que nous avons moko na équipe technique na biso bazana sima ya machine Def Pindi merci d'être là avec moi aujourd'hui. Tout ça l'entraîne na biso to solo la bobo mesano awa toujours na boadi et tout cela na ngunza ma nokato panzanteke pe to sombikisa makanisi nengeka to sala kayango donc na rythme toujours et ça la biso vraiment ma la mingi. Merci beaucoup. Voilà, ni kana lobaki na présentation nanga lelo eza continuité wana pina lobaki eza manaka na biso otobenga kana kombo ya bokasi ya bokoko lelo tozo mekampe ko évoluer toujours na ngunza manoka ningi kaka bubu mesano na premier numéro na biso to lobaki to ndimoleki ki to komeka un peu ko tala de gauche et droite to meka un peu ko yeba comment est-ce que ezalaki comment est-ce que ezali et comment est-ce que ekozala par rapport à jour d'avant et au jour d'aujourd'hui différence nini ezali bokoko na biso ya kilelo voilà ngunza manoka se motivaki pona ko répondre biso na babiyano ya moni yango to terminer na ye to meka ko sala mais bozo ba numéro mosusu o ekopesama mikolo mikoya to kotala de gauche et droite wana to koyeba nini to komeka pe ko sona bande ko mosusu question pour eux aussi yako se motiver yako contredire un peu maloba o ngunza manoka ayebisaka biso bon parce que pour l'instant azoloba yimoko mais to kokutana na bande ko mosusu ba me camper ko expliquer biso makambo mosusu par rapport à ba propos oyo ngunza manoka azopesa biso. Si nous parlons le même langage na équipe technique na ba ndeko machine to me camper ko yamba déjà ngunza manoka na numéro na biso ya sika ngengete matondo mingi ndeko lepika matondo lisusu na bandeko banso bazali kolanda biso na bisika bazwami. OK ngeta ezaka ngenge keno yango yenge kieno wana ilaksi mbote na bino yenge kieno OK yenge kiako mbote na yo yenge kieno mbote na bino ndetinga pe na pefi bandeko nyonso bazolanda biso yenge kieno OK bango siko bazongisa matondo OK mais kopesa bonjour eza ngope problème te hein kopesa bonjour eza problème comment eza problème parce que eza nkota na biso te eza problème pour eza nkota na biso te na kopesa bonjour soki nazali na mundele nde napesi ye bonjour
pour comprendre yo comprendre ngai donc na premier temps ezana nous langue na yo na deuxième temps de langue ya complémentarité donc pour la compréhension na batu mususu mais il faut pesa na nous valeur na langue ya yo moko voilà toza biso moko te na ngunza manoka bobo mesano lelo toza assisté pe na ba ndeko o ba kolanda biso na direct déjà na ngunza manoka mikolo mileki tobetaki mwa lisolo par rapport kaka ne tolobaki mikolo mileki mikolo ya lelo pe mikolo mikoya comment est-ce que tozalaki lobi comment est-ce que toza lelo et ndenge nini tokozala lobi donc limbolaki mwa makambo ebele na ebite soki kokosala o rectifier mokie ozonga mwa sima mokie po bandeko oyo balandi biso mpona mokolo lelo bazwa mama image rapidement mokie kaka po tokota na masolo na biso ya lelo parce que bamituna mpe eza mo ebele na bacommentaire tokomeka koyebi biso mituna yango po orépondre bandeko bazolanda biso po orépondre biso mpe toza liboso na yo par rapport ya bokasi ya bokoko matondo mingi na bandeko oyo bazali kolanda biso na bisika bazwami toye liboso ya etando inene liboso na bino na bandako na bino mpona kotalisa bino bonzambe mpona kotalisa bino bonzambe parce que uta tokotaki na l'an 2000 kino lelo ezali année ya verso ngolobake année ya mbongwana makambo mwa mingi oyo ekosalama na l'an 2000 soki ezokomela bino ndeti briske parce que bozalaka mpenza libanda ya évolution ya mosala ya mokili ndenge mundele amema biso parce que mundele amema bayindo na histoire moko ya lukuta donc bayindo bazali lisusu connecté na monde spirituel te mpona bayeba tokomi wapi donc touti wapi na mundele tokomi wapi sikoyo na mundele yango toyeli bino manaka oyo ya bokasi na ya bokoko po ete bomeka mwa moke kocomprendre malgré kozalela bino mpasi mpona kocomprendre biso mais lolenge tokobanda koleka mingi ekomema bino na compréhension soki tozolobela bizaleli ya bokoko mpe bokasi ya bokoko ndenge tolobelaki na baémission euti koleka ezali tozozonga mingi na ezaleli parce que ezaleli ya moto nde yango ekomaka bokoko na ye ezaleli ya bato nde yango ekomaka bokoko ya bato soki tobetaki lisolo ya bakoko na biso ya ebandeli parce que oyo nyonso tosalaka lelo tozwi yango toherita yango na baboti na biso oyo nyonso tosalaka nzoka baboti na biso oyo basalaka baherita yango na baboti na bango mpe baherita yango na baboti na boti siko ezwi changement ezaleli yango ndenge mindele baya nde ekomi changement bon ebongwani ndakisa tozwi na likambo ya badot ya mabala omoni lelo ekoma il faut bakotisa mosusu ba groupe électrogène bongo il faut pesa ba $2000 il faut ça na écran plasma il fait quota ezate oyo bakoko na biso basalaka do libala ezate lelo ndenge oyo bakoko na biso bamemenaka libala omoni lelo tellement colonisation ye esibir ba transformation donc mindele bakomi tina niveau ya kobebisa penza bokoko na biso yango lelo omona ke batu mingi bazozwa bokoko batiaka ngo mingi na esika ya kindoki mais batiaka ngo penza te na positivité so tokende na biloko oyo eza positif ya bokoko na biso ndenge bandeko bakani tokomona nazolia fumbwa moni donc fumbwa eza ya bakoko eza positif nazolia madesu nazolia fufu nazolia matamba nazolia mbika nazolia wangila wana ne baomona ngo positif mais comment esuka kaka na biloko kolia mais soki okei na ezaleli mosusu kindoki bo bakoko bavivaka malamu na kolia kaka na misusu eza mabe te yango toye mpona koexplike bato ezaleli wana oyo bino bomonaka bakoko na biso kindoki te yango te bokoko na biso efani na bizaleli wana nde eboti milimo sikoyo ezali mpona encadre mutu atambola abanga sikoyo nzambe omoni ntango tobetaki lisolo ya Tibau ezalaki Tibau eza kindoki te mais Tibau eza ezaleli ya bandeko na biso ya Kasai ezaleli wana eboti soutien spirituel ya tata mokeli parce que eza ezaleli oyo eza positif
mwasi moko akobala mobali moko soki mwasi abimi ake kozwa mobali mosusu amemi kufa na kati ya ndako elembo nango ekomonana parce que mwasi akoya koloba na mobali te ke na bimaki akolinga kobomba mais sini oyo ekobima epai ya mobali na bokono oyo ekota na kati ya ndako nde libota ekoya kososola ke mwasi asalaki nini abimaki sikoyo nayebi te mwasi aza na relation nini na bilembo wana donc maladi oyo ekoti epai ya mobali maladi oyo ebeti ye mwasi ebalani nini na acte akenaki kopose donc ngo bake tata mokili asali justice na ye donc justice wana ezaleli wana soki ekobaka ti lelo ntina ya bage eza te ntina mpe ya kozala ya kobangela mwasi na yo eza te parce que oyebi ke akosala bozoba te po te tata mokili encadre déjà libala na biso donc soki tozwi bizaleli ya bakoko tomemi yango na réalité ya lelo tokoki komona ke lelo mabala eza lisusu ndenge bakoko na biso te tokomona lelo misala eza na ndenge bakoko na biso te ndakisa na kopesa tata lepika azosala mosala na ye olie ngai ndeko na ye na ya pene ya tata lepika mpona nasunga ye mosala wana ekola soki tata lepika lelo asali télévision na kati ya mboka na biso eza koemete na afrique mobimba na baémission oyo asalaka omwake directement akosala société wana akoengage nga olenda na ya likanisi ya kosunga tata lepika mosala ekende liboso me nga na oya na likanisi ya kopanza tata lepika siko likanisi wana bandeko balandi bakotiango bakoatribue yango ezalela bayindo te moyindo azalaka bongo te mundele nde moto ayeli biso na ezaleli ya diviser pour mieux régner omoni alingaki tokabwana mpona ya régner siko ntango tokabwani nde yango ekomi ntina niveau tofinga na bokoko na biso mpona tokimela mbangu na ngambu na bango nde esika oyo siko tobebeli donc réalité ya bokoko ezali kaka ezaleli oyo bakoko na bino ya liboso yango omoni nakozongisa bino na bapremier ancêtre na biso parce que nayebi ke kobanda mundela ye na 1482 ti lelo nde bokoko na biso esibir transformation ebebi mais avant mundela ya nde vrai bokoko oyo esengeli kamba afrique lobi parce que kobanda tokotaki 2000 ans ti lelo tozobunda toza na transition ya kobunda po ete bokoko wana sikoyo esala nini efanda yango bozoremarke nature tata mokili akomi na niveau meme ya kokende kobeta mindele na bamaladi ezoya po ete mindele balibere afrique spirituellement physiquement batika sikoyo biso tozongela bokoko na biso nde esika nzambe sikoyo akopesa nguya omoni lelo oyo meme tozwa ndeti na justice na biso justice na biso aza meme na difficulté ya koyeba esika tort ezali na préveni oye azojuge parce que bokoko na kati eza te omoni soki bokoko ekotaki na justice na biso mbele bato oyo basalaka mabe bakosala mabe te soki botamboli mokolo mosusu tokotambola na bino tata lepika na musée national tokotambola na bino wana tolaki bandeko na musée national nsima toye tofandi tosali émission soki kuna bakolinga tokosala mpe mission kuna tokolinga topesa badroit na bango ntango tokotambola boya oremarke bokokuta ekeko mobimba na kati ya musée national ekeko wana ezalaki mpo na justice soki mutu ayibi to asali mbeba moko eke na village na mboka na mboka ekeko wana ezakofanda epai ya ye moko chef coutumier donc oyo aza kolo village kolo ville wana soki sikoyo bayibi nde bato oyo bayibi baye kosala plainte epai ya chef ya village mokonzi ya mboka basali plainte epai na ye ke bayibi biso nde mokonzi ya mboka akokende na ekeko wana eza na musée na biso akokende na ekeko wana alobi atie bisibu nsima nango akozwa sete akozwa eloko abeti na ekeko wana esika oyo akobeta sete moto ayibaki eloko wana mpasi ebandi kosala ye na esika oyo babeti sete so babeti na loboko kuna loboko evimbi so babeti na lokolo kuna lokolo evimbi siko moto wana ye mpe akotambola akokende na bamboka mosusu mpona koluka soin ya lokolo na ye ndenge ezosala mpasi na bamboka wana bakoloba na ye ke lokolo oyo soki totraite yango ekobonga te parce que yo oza na problème oyiba eloka bato na mboka songolo donc il faut okoma okutana na chef de village ya mboka wana kolone ekokoma nini kimia nde yango eyosala moyibi wana
akozonga na mboka wana nde bakobengisa siko famille wana mpona moyibi asenga pardon azongisa biloko wana so asengi pardon nsima asali réparation ya acte ezalaki posé nde nsima nango balongoli kaka sete wana donc balongoli kaka sete wana na kati ya ekeko wana nde lokolo ne mpe ekomi nini ekomi malamu sikoyo soki ndeti justice na biso eza na problème moko songolo eloni ezangi bakende na musée national bazwa ekeko wana baluka bangunza ya mfumukimamo bazongisa nguya oyo bakoko na biso batiaki na kati ya ekeko wana efanda sikoyo na justice na biso omonike directement tozwi solution moye bokondane lisusu oyo baza na bango bainnocent eza te donc kozanga bokoko nde yango tozomona bamagistrat bazosala bien te bazocoopere bazolia bambongo bazosala mpona ete bokoko na biso nde mutu eza te ndoka na kati ya bokoko na biso ndeko lepika soki tozongi na yango moyibi akozala te parce que tozwa ndeti bato batongaka ndako eza na eloko moko babengaka antivol antivol sikoyo antivol na kota na biso na monoko na biso bayindo eza nini eza na monoko na biso te antivol eza te obengaka nini na lingala antivol moyibi te anti vol epekiselo ya moyibi ya moyibi epekiselo ya moyibi oma te na tuku na mo eza te seke bakoko na biso bayibayiki moyibi te po ete ezalaki mabe sikoyo kimoyibi ekoti ntango mundele asali nini aye ntango mundele aye nde amemeli biso akumbeli biso bamabe nyonso tozomona lelo moni ntango kaka mwasi alati bag ebomi libala ntango kaka mwasi alati bag ebomi libala mais na ntango akala mabala balataki bagi te balataki bagi te bazolata bilongi donc soki libala ezosalama soki baza na préparation ya libala na bato oyo bakosala préparation ya libala donc famille ya mama na famille ya mwasi famille ya mwasi na famille ya mobali nde bango baboti wana bakozala bapremier bato oyo bakobénir libala wana soki babénir esili motu oyo azosala cérémonie ya libala ya bokoko nde akozwa sikoyo bilongi alatisi mobali donc bag moko ezalaki ya aluminium alatisi mobali alatisi mpe mwasi nde bazwi nzete kaka nzete oyo ebotaka mbuma bapesi libota wana to libala wana elembo omoni elembo ya libala na bango nde nzete wana bakokende baloni yango na lupango oyo bango bakofanda baloni nzete wana soki libala wana eza na complication bakomona mpe makasa ya nzete wana ezokauka soki babongisi makasa wana mpe ekomobota kitoko donc bazoyeba température ya libala na bango na nzete oyo bango basali nini bazwi sikoyo bizalela lelo oyo mundele akotisi na bokoko na biso lelo mabala mingi eza na badifficulté mingi eza na badifficulté bake meme mpa basali baswadiza basali ya nzambe nabengaka swadiza parce que na Congo awa oyo aza chrétien aza mosali ya nzambe te aza mosali ya mundele oyo aza chrétien donc oyo nyonso aza chrétien aza mosali ya mundele parce que vrai chrétien eza mundele vrai chrétien eza mundele soki kaka yo koti na christianisme okomi mowumbu na religion wana soki yo koti na islam okomi mowumbu na religion wana soki okoti na bouddhisme yo rasi mosusu okomi mowumbu na race wana vrai bouddhisme ezali chinois coréen vrai islamique ezali arabe do meti omoni race mosusu azali nani azali mowumbu na kati ya race wana donc na réalité ezali libala ya bayindo ebeba bafamille ya bayindo ebeba nyonso ya bayindo ebeba mpona nini po ete kozanga koyekola to koyeba bokoko matondo mingi. Merci beaucoup Ngutsa Manoka. Avant de juste te côté na dossier na bichou peut-être il y a le autre mikato développé. Tous moi mituna je crois mi balé hein, mi set mi balé tout mon quoi il y a maman Brigitte Osako depuis quelque part vous nous suivez avec attention soutenu merci beaucoup. Tout ni motuna moko par rapport ya manaka ou te koleka alobi Daniel tuna nanu Ngutsa Manoka. Pourquoi quand nous prions tant de choses semblent là na kombo ya Yesu Christ donc au nom de Jésus Christ dans nos rêves dans nos combats tout longaka kaka au nom de Jésus Christ de Nazareth. Matondo mingi nandeko na biso kombo mama kombo Brigitte Osaka. Mama Osaka
losako na to nomi na mama losako ezali question moko pono yeba ni nango esalamaka parce que eza ba effet moko oyo bo vivaka eza boye Yesu ayaka te ko sa solution na ba problème na bino mais loko elekaka eza nini okoki kozala na ndako landanga mama Brigitte Osako ngalinga obenga mingi Osako Brigitte te parce que on est allé à colonisation. OK, maman Osako. Mama Osako. Ndenge soko zo bela na kata ndako. Ozana bakisi. Obandi ko mela bakisi ozana na kata ndako. Malade zo sila te. Lokola malade zo sila te, ezana eloko moko otinda yo, pezo lobana yo, soki na ke na hôpital. Nde malade nange ko sala nini? Ekosila eloko ezotindika yo ke na hôpital mpona maladi ekosila eza nanu yambo eza foi yambo na eza foi so na kei na hôpital maladi nange ekosila okepe na hôpital okutani na médecin na docteur apesi yo kisi tanto kisi wana o docteur apesi yo ezali kaka aspirine oyo ozomela na ndako landanga malamu mama ezali kaka aspirine oyo ozomela na ndako mais lokola ebimi epai ya docteur na foi oyo ozalaki nango soki omeli yango ozongi na ndako kimi ekoti nzoka docteur ava pe sokisi ayebisaki yo te ezalaki aspirine atali kaka température na yo asali examen akoti na kati ya pharmacie na ye azwi kisi aya pesi omela oyo mibale na poko asi ozwa oyo omela mibale ndenge kaka omeli mibale après 45 minutes kimi ekoti olibia moni il fallait qu'on ait un hôpital. Donc eloko ebikisi yo eza aspirine wana ya docteur te mais ezali foi oyo sala nini otiaki nango parce que les mêmes aspirine yango za komela na ndako omoni siko eloko ebikisa bayindo na foi wana yango aka église yango asambeli mais ngudza manoka tokoki koloba ete ozondima ke kondima eyaka na oyo ozoyoka yoka na expliquer na sisi explication te voilà ye na foi na ya biabelela Yesu pona Yesu asilisa alongola makambo yemikakata na zanango nzoka na monde spirituel Jésus akoya na yete parce que bino boza race mususu donc ye akoki kokota te na ba problème na bino mais mindele ba memi bino na likanisi ya Yesu nzoka na elle spirituelle famille spirituelle na yo famille spirituelle na yo ndeye mutu aye ko porter aide na problème na yo donc ngolo banini tangu okutani na koko soana koko na yo moko oyo ebikombo te koko na yo moko oyo bengaka ndoki koko na yo moko oyo yinaka akoya na elle spirituelle pona kopesa yo kimia mais tellement foi yo zana yango ezali foi chrétien foi yo zana yango ezali foi chrétien nde yo kopesa témoignage ya koloba ke Yesu mutu abikisi nako limbola lisusu malamu po ete ndeko ayoka a comprendre nzete nyonso ezalaka na misisa nango nzete nyonso ezalaka na misisa nango soki nzete wana ezokende kobota eloko esalaka nzete wana abota malamu abimisa makasa malamu abimisa mbuma ya malamu oyo bato bakolia ezali po ete misisa nango esika eza na mabele ezoluka ezolia malamu yango azokende kobota nzete mais esika musisa ya nzete eliaka biso bato tomonaka te ye moko pe makasa nzete amonaka te mais azomona kaka force moko ezowuta na se ezopousse ye akola abota donc ngolo bake misisa moto azoluka azolia po ete nzete esala nini ebota sikoyo misisa ya nzete mosusu ekoki te koya kose soude na nzete wana pona kende kobota abotisa nzete wana misisa kaka ya nzete na yango engoloba bayindo ti babikaka abele abiki aza na problème moko songola biki na oyo loba bayindo nyonso ya mokili azala oyo andimela islam azala oyo andimela christianisme azala oyo andimela bouddhisme baefe oyo esalaka ke abonga abika ezali bakoko na biso na ignorance oyo tozalaka na yango nde bayaka mpona kobikisa biso. Je comprends bien ndenge mama tuni motuna na lobi bongo
eza ke eza yesu te moto abekisaka te donc eza kondima na ye moko donc ezali donc foi chrétien nde elobisi ye makambo wana omoni foi chrétien nde elobisi ye makambo wana mais apparemment frère chrétien ezodérange te eza nango na problème te eza na problème makasi eza na problème makasi tata lepika nakomeka kotuna bino mwa motuna mari na koyanola yango nga moko tobotamaka mwana ya nzambe to tokomaka mwana ya nzambe tobotamaka mwana ya nzambe soki tobotamaka mwana ya nzambe neni ni christianisme bayelaki biso batangisi biso yango omoni ntango moto aye nango atangisi yo ekomi empire epa na yo soki baforce yo na yango on peut dire que c'est initiation initié na kishi initié donc christianisme mpe eza initiation eza colonisation initiation na colonisation eza différent omoni initiation ezali ya bino baza koinitie yo lolenge ya bokoko na bino lolenge ya coutume na bino mais colonisation baimpose yo ozalaki na lolenge na yo baboyisi yo yango baimpose yo nde esika ngai nalobi ke tobotamaka mwana ya nzambe me tokomaka mwana ya nzambe te tobotamaka mwana ya mutu me tokomaka mwana ya mutu te soki bakomisi yo mwana ya mutu okomi na foi moko utopique mwinde ti ndeko ndenge expliqué ndeni tobelelaka eza foi utopique parce que force spirituelle na yo esimbami na baancetre na yo si je comprends bien ngunza manoka eza lokola na kati ya libota na libota toza na papa kulutu toza na papa leki toza pe na papa leki mosusu ebele sikoyo bana oyo bapapa wana baboti bana na bana baza na bapapa na bango sikoyo mwana moko neti ngai na na papa na ngai mais mwana ya papa mwana ya papa leki na nga to mwana papa kulutu na nga ezala ndenge moko te na oyo ya opesa ngai okoyi kozala na posa ya 100 francs papa oyo azoleka na nzela 100 francs kopesa yo eleki ya papa na yo te omoni ya kopesa 100 francs na bonne foi comme pas kopesa na mauvaise foi akopesa yo te ndenge apesaka mwana na ye mais papa na yo ya ndaku akopesa yo koleka kutu oyo apesaka yo libanda eza deux biloko différent omoni yesu na Congo akoti a kobanda 1482 ti lelo toza na christianisme mais nini to vivre na Afrique eza colonisation souffrance passe kokufa siko même Jésus yango ba osambela na mikili ya bapaya na poto mais nini na pesi na poto kimia malamu siko tala siko tous les deux loko wana ndoko comprendre que awazalaka na été omoni ndoko comprendre ngo vie au mindele bazo vivre mwana botami mwana kuta za na kati ya libumu ya mama donc mundele atie musa mwasi nezemi mais déjà fungolé compte na banque omoni ti mwana na yo kokisa 18 ans aza déjà na ebandeli ya bomoi na ye siko biso batondimela Yesu bayela biso ye tozo vivre ndenge nini na bible na bango batangaka balobaka nini soki ozolanda nzambe okozala mutu kasi okozala mokila te eza bongo ndenge baloba mais ndenge ni biso penaki Jésus pena na Afrika bazalaka est-ce que na mokili Congo eza mutu to eza mokila soki Congo eza mokila c'est que aza ya biso te pona ni babengaka Afrique ba pays ya tiers monde pas de sous-développé ni biso to nimela Yesu est-ce que to koza sous-développé ti ezali foi utopique o mundele ayela biso tobotamaka mwana ya mutu kasi tokomaka mwana ya mutu te donc tobotamaka déjà mwana ya nzambe nde colonisation eye kokomisa biso bachrétien oyo nyonso aza na kati ya religion christianisme soki aza mundele eza religion na ye ezali na eza bokoko na ye mais soki ozali kaka race mosusu oza mowumbu na religion chrétien yango bomonaka croix elandaka biso kobanda na église ememi biso tina hôpital ememi biso pe tina cimetière nzoka croix wana mikolo ekoya tokoexplike nini elekelaka biso surtout bachrétien soki bazongi na mokila molimo matoni. Voilà, wana ezalaki eyano ya Ngudza Manoka ndeko mama Osako Brigitte, merci
na mutuna ndeko mususu atuna kipe na mutuna lobi mais lelo ngaka yi parce que photo sala nini parce que alobi lelo ba pasteur et belé ba lobi de part et d'autre pe sorcellerie lelo et juif place mutu nyonso état d'âme nyonso sali boy siko la maman la tuni biso mutuna bituna ngoza manoka il faut to sala nini matondo mingi na ndeko na ngai na mutuna botuni eloko liboso ko sala longola nani makanisa koloba ke ndoki azali parce que tata mokeli nzambe o akeli kolona se akoyi kokela mutu te atie milimo moko ebangisaka ye atie milimo moko ya malamu akoki kosala yango te na répéter tata o akeli kolona se akoyi kokela nenga keli biso bato akoki te kosala milimo moko ebangisaka mutu yango wana nde kindoki milimo moko ya malamu siko ye tata mokeli afandi na mokila molimo na monde spirituel afandi azotala mokili azotala pe ndenge ndoki alalaki apumbwe donc parce que force ya kopumbwe mpona okende koloka mutu lokolo olalaki c'est qu'il faut uzala na molimo donc apumbwaki na molimo donc sanga apumbe na molimo seka koti na monde spirituel esika nzambe azali siko nzambe afandi atali mpena ndoki ya ndenge alongwe ake mpe koloka mutu c'est que désordre ya liboso eza epai ya ye moko nzambe est ce que nzambe akozala désordre soki nzambe akozala désordre te yango na bibo longola eloko wana ndeko longola eloko wana ke eza na esprit moko boye ya mabe eza mpe na baesprit moko ya malamu me na kolimbola bino boye esprit ya malamu molimo ya malamu ezali milimo ya bakoko na yo kasi molimo mabe ezali milimo oyo bakoko no bayebaki te donc yoloba nini milimo oyo mindele bamemelaki biso nde eza ya mabe mpo na biso kasi milimo ya bakoko na biso nde eza ya malamu ndakisa na kopesa ndeko papa oyo abotaki yo ntango ozobela amemi yo na hôpital ntango il faut ntango okoma mutu ndenge okomi atangisi yo siko papa wana oyo aletsaki yo kobanda mwana ti okoli na pasi na minyoko mama wana oyo azwaka yo na kata azwaka yo epai ya papa afandisi yo na kata libumu 9 mois na pasi oyo ariskaka kutu kokufa mokolo oyo akendaki kobota yo siko atiki yo ti okolo komi na age wana apo kende pa ya soi-disant mosali ya nzambe moko paster aloba no papa mama no wana aza ndoki et pourtant il fallait aboma yo kutu ntango ozalaki na libumu mais abomi yo te ntango ozalaki na libumu atiki yo okolo okomi ti na 30 ans 40 ans maladi ezwi yo okufi nde mama na yo to tata na yo ndoki te eza lokuta mais ngunza manoka lelo nga na ko comprendre eloko moko bato nyonso baka na posaki bapanza sango na bareligion na bango de partout pe au monde est-ce que eza mabe kozala na bapasteur na Congo to na Afrique parce que eza mpe mabe te to ngana tuna na moto na est-ce que eza mpe mabe kozala na bangunza na Europe to na Amérique to na Asie matondo mipwani basala ambassade bakozi basala ambassade eza boye ambassade na biso eza na France kuna na ambassade ya France soki moki bosambela nzambe na bino nde boke na ambassade donc bapesi bino mwa mokili na bino na kati ya ambassade nde bokosala makambo na bino nyonso na ambassade omoni donc engoloba nini bato na bato bazali na religion na bango bazali na lolenge na bango mais lokola migration ezosalama mpona baéchange ya commerce tokoki mpe kose retrouver noir mosusu na Europe comme mpe tokoki koretrouver européen mosusu na Afrique yango basali baambassade mpona koencadre bato wana okoki kosambela kende na ambassade na bino mpona okende kosambela omoni ntina basala baambassade eza nde mpona wana mpona koinvite bainfluence ya bareligion parce que ezobebisa bafoi ya bato eza très grave tata lepika parce que mingi ya bato oyo bakufi na foi chrétien bayindo bayebi te bato wana bakendaka wapi mais na koexplike eloko moko mindele baye awa bamemeli biso religion na bango bamemeli biso nyonso ya bango ntango mindele bakotisi religion na bango mpe bamemeli biso nyonso ya bango directement esengeli kocomprendre eloko moko tokomi sikoyo baumbu ya bamindele na ntango oyo ndimi christianisme na ntango oyo ndimi islam na ntango oyo ndimi bouddhisme okomi moumbu lokola moumbu alobaka te epai ya chef na ye akoloba eloko moko te epai ya chef na ye directement chef na ye akosalela yo nyonso oyo aza nango posa okomi esalelo na ye tant que physiquement
okomi esalelo na ye yango esalaka bakoko na biso batekaka bango parce que bakomoteka bango ndeti banyama mundele moko aluki bakongole bokangelanga ye bagene akangeli bagene apesi bango mwa basukali bamungwa bagene wana bakomi ya ye donc bibwele na ye amebi bango na poto akoki koteka bango epai ya bato mosusu kuna physiquement oza muumbu spirituellement pe oza muumbu lelo oyo poto ti ezo vibrer milimo ya bakoko na biso oyo batekamaka nde baosala force ya bakoko yango moni bazwa biloko bakoko na biso oyo ezalaki na bamize babikeko basalaki bamemi yango na bamize na bango siko milimo bakoko na biso oyo esalaka biloko wana lokola ekenda mpe kuna ekomi protecteur na bango mpe biloko oyo bango bayaki na yango nde mindele bazotilize milimo na biso na forme bongo donc ntango okufi chrétien batie okroix oza tenima na musuni boye ozali okomi bakristianize yo donc okomi muumbu na religion wana spirituellement pe oza muumbu ya christianisme donc mindele donc olongwe na monde spirituel Afrique spirituelle okei kokoma muumbu na Europe spirituelle mais awa otiki famille ezozela yo opesa solution na ba problème oyo otiki mais nzoka yo kenda na muumbu na mokila molimo ya babindele yango ozomona bayindo bakufaka mingi kasi lisungi ezate na baye oyo batikali na kopesa bino exemple moko ndeko lupika parce que biso babengaka biso bato nyonso babengaka bango bekelamu nzete mpe azali ekelamu nzete aza na esprit nga mpe naza na esprit mais yoka eloko mokokoli ya avoka soki oloni yango ebandi kobota misisa nango ezokota na sa mabele mpona koluka bilei nzete oyo ezobima ezomata likolo yango nde moto eyokende kobotela yo avoka misisa na soki aluki nde azopesa nzete mpona bota avoka soki azwi biloko malamu lobi kuna mpe nzete boti avoka matondo soki okati tije ya nzete wana okweyisa yango nsima mikolo soki oye kokuta nzete wana ekauki mpona nini elongwe soudire oyo ezalaki entre misisa na ye nzete ekatani nde nzete ekauki donc baye oyo bakufa baza ndeti misisa na biso wana misisa nzete wana baye oyo toza na bomoi toza ndeti nzete soki makambo na ye ezotambola malamu famille na bino ezovivre malamu bambuma oyo bozobota eza bambuma malamu yango famille wana ate eza famille moko malamu famille wana famille alepika makambo na bango nyonso etambolaka malamu famille wana seke bakoko na yo donc misisa na bino esika ezali eza malamu ezovibre malamu bakoko na yo baza na mapamboli yango mapamboli yango mpe na mosuni bozovivre malamu mais soki eke libota na bino ezotambola malamu te seke bakoko na bino baza na baboloko bazonyokama moye mpe bino bozwa chance na bomboyi eza te donc bayindo Afrique ezonyokama po ete bakoko nango bakenda nini muumbu ndenge bokufaka tokufi chrétien okufi chrétien okei muumbu na mokila mindele okufi chrétien donc kuna na poto ti poto ezomata wana misala mosusu ezosalama wana bandako mosusu baotonga na contribution na bayindo oyo baza baumbu spirituel nde baokende kosala mosala wana omoni ndeko lopika eza très sérieux makambo yango nalobaka ndeko mpona ndeko acomprendre nga malamu il faut atala bamessage na biso arépéter kotala yango ata 10 fois 5 fois 6 fois 10 fois 20 fois nde akocomprendre mais soki ake na sentiment chrétien na sentiment islam nde akoluka finga mais soki azongi mpena moyindo ndenge ye azali azwi nzete atali na misisa ya nzete atali nzete azokola obota mbuma seke misisa na ye ezoluka na se mpona epesa mbuma biso mpe nde toza boye bakoko na biso bandeko na biso oyo bazokufa mosusu akoyisaka makasa na ye omona sisi makasa nyonso ya nzete bakoko bazalaka ndenge nini bakoko so bamoni nzete asisi makasa bakei pene ya nzete batimoli ntango batimoli bazwi makasa wana bakundi awo mpona nini makasa na ye moko me bakundi mpona ekoma fime ya misisa nzete soki abota mbuma ya nini ya malamu sikoyo bandeko na biso oyo bazokufa tokende kokunda bango estce tokundaka bango esika totiaka bango bakomaka mpena fime na biso ndenge mo nzete tosalaka epai ya nzete biso okoki kokunda bango tozwi kwa mpe tonikisi donc ntango toniki kwa eza deya signe physique mpe spirituel aza moumbu ya bamindele nalobi bien eza signe physique mpe spirituel aza moumbu ya bamindele yango bozala komona kala soki mindele soki basango
ba remarquer que muto bakundaki azomonana basango il faut bakende na cimetière esika bakundaki ye batie bitabe bakangi chaîne nde balobi na bino tokangi esprit wana donc ngolo banini physiquement ngolo baboy kola azalaki chrétien ndenge bakendaki ndenge akufaki molimo ne ke na boumbu a évadé akimi na boumbu nde akomi koluka koya epai ya bino bandeko mpona ayebisa bino makambo oyo azomona kuna so mundela moni ndenge wana ifaka akende na cimetière na ye mpona kanga ye donc acomprendre ke moto oyo molimo oyo ekimaki boumbu. Bateau mingi bandeko balandi ya somo puis ya grave, mais on va prendre petit à petit lentement sûrement surtout ya Rolanda Manoka Ngunza Manoka parce que makambango eza moi makasi mingi mais to me camper ko comprendre ngo malembe j'espère que boza de partout beaucoup Rolanda biso na manaka na biso association Mapendano de maman Gisèle Longwala depuis Belgique. Merci beaucoup en collaboration avec maman Viviane, merci pour la motivation pour la bonne cause. Biso tozo continuer manaka na biso Ngunza Manoka. Et le bimia et pesi moi trouble. Webisanga ke soko molimo ezomona monana ete to moni ya jana zobima. Donc c'est que akimi na boumbu ya mundele nazo mona mais possibilité ya comparaître boye ezala raté. Au bon. Na mutu nyonso oyo tata mokila kela. Aza na facilité ya osala apparition. Na mutu nyonso na longoli mutu te. Soki akufi aza na facilité ya ko pesa message et pas ya batu oyatiki parce que to kabwanaka physiquement mais to zalaka na batu soudé spirituellement mutu nyonso perasi nyonso siko colonisation tango yé nde memi biso na boumbu to komi memi boumbu sur les plans spirituels yango epesi esali coupure et felo et salami entre elle spirituelle donc bakoko na biso bakenda na biso tout physique parce que la plupart bazalaka ba chrétien bazwaka ba kombo ya ba chrétien donc tant kaka ozokata mutema comme no Daniel tant kaka ozokata mutema molimo Daniel ezui le mbika ekena ye parce qu'on dit maki on a musuni boyi pour on expliquer ko ko comprendre clair aussi mabelo to bengaka kanga bamsu babengaka ngo mabelon babengaka ngo kanga bamsu babengaka ngo bon mabele basalaka bikeko o basalaka banzungu soko zui mabele wana otiengo mai osala ngo pati ndenge osalela ngo pati ndeko lepika okozwa mabele wana osala ngo nzungu na ndenge eza wana so moni nzungu wana osepeli nango te opanzi yango osala ngo ekeko omoni esepeli te opanzi yango okokosanja ba forme ebele mabele wana mais soki ozwi forme oyo osepeli nango otiengo na moto eziki tango eziki epesi forme wana moyo opanza ngo lisusu ezate etikali kaka na forme wana so lingo sala forme msusu fo luka mabele mususu elimboli nini tango oza na mokili eke ozali chrétien mukolo oyo kokufa okufi na identité nini okufi na identité chrétien donc ok christianisme eza ya yo te tango okufi na identité chrétien oke boumbu na mokili ya mindele ya molimo awa na mokili eza lotiki bana awa na mokili ya mosuni bana ba oleka na difficulté ti mokolo boumbu ne kosila kuna esiko kendaki nde tango kozonga obani kolukela bana solution yango monaka ke bana mama kufa tokoma konyokama mais basali 10 ans 20 ans 15 ans namonaki mwana ya mama Maria oyo akufaka akomi na mutuka c'est que maman na baongo ba libérer azongi aluaye uluka solution ya bana na ye parce que affection moto sala kalonta moto physique ozolinga mwana malamu tango kufi affection ekata na kati tokenda nango siko kuna ozomona mwana na lobi na ye omona na mutambu oyo ekobeta mwana na soko oza libre osala effort mutambu wana ya te pa ya mwana wana mais lokola bakoko na biso bazalaka mingi ya kokangama bandeko na biso batiki biso mpona bakota na bareligion chrétien bakota na religion islam baza baumbu ya baarabe baza barumi ya mindele nde yango esalike vide esalama nde tozosala recours na batu oyo bakufa na religion chrétien te babundisaka religion chrétien nde tifumuki mbango yango moni akufa banda azonga na mokila moyi bana 51 ti lelo komoni etangamaka seke aza na vie
ya Kimpavita bana 1706 tilelo baotanga komba ya Kimpavita aza na bomo esprit na yezu bunda pona bayindo bakobika preuve eza kaka oyo bandeko ba comprendre ngai malamu pour to kata likambo oyo Luambo Makiadi akufa ngai ndenge na yebi soki molimo ndakisa telefone mutu asala telefone mutu liboso akufa azati na vie mais téléphone eza ko exister tilelo mutu wana tanga zongi na mokila molimo tellement aza libre azoye soko aye ko inspirer batu oyo batikala ko sala œuvre na ye yango téléphone izo so ba forme belé inspiration na ye izo continuer c'est que aza libre na mokila molimo mutu asala mutuka ya liboso tellement akende esika sacré azoya ko inspirer batu baza vivant yango mituka izo so ba forme ebelé siko Luambo Makiadi azalaki pe inspiré pour na kosala OK jazz alingaki musique makasi alingaki équipe na nini orchestre na ye tango siko azongi na mokila molimo na logique il fallait azala mosunga ya orchestre yango parce que l'orchestre il fallait mata makasi parce que ye ake komona na molimo na mosuni mais ndeni OK jazz ekufa boloko tokeye pa ya King Kester emenea tango azali na mosuni Victor Eleiso ça va mais kokufa na ye orchestre wana eza wapi ça ne fait pas ake musika tokeye pa ya Pepe Kale tango azali na mokilia Ping Bakuba inséparable mais tango akufi lelo nini ya Ping Bakuba eza wapi baza na problème spirituel donc problème ezalaka na ba religion oyo tokotaka yo tango okufi ba récupérer okoki kosalela ba tango okufi ba récupérer yo omoni en réalité de l'homme c'est l'esprit. Oh, mais où il va valer dans kata mutu esprit. Les esprits. Oh, ils ont musuni. Ils ont été lamba oyo. Hein? Ils ont été lamba oyo. Les lobos au monde émission où le Canada qui lamba mususu. Mais boye binga parti à maloba, na elongi. Les lots na lati mususu boye banga pe parti à maloba na elongi. Esprit passe à la kabongo. Ce qui a okufi atiki nzoto oyo. Boko ye banga lobi na misala. Omoni? Mutu wana pena tia osala musala ndenge kaka nguza manoka banayi kosala c'est que nguza manoka c'est incarné omoni fumuki mbangu lelo ba oyebele na misala te nguza manoka za nguza ya fumuki mbangu c'est que fumuki mbangu atakati naye pa musala so sala za o fumuki mbangu asalaka donc yango wana ka pona compréhension pa ya bato donc il faut ba yeba to kufa ka physiquement mais to kufa ka spirituellement luka bokonzi ya esprit na yo de ozala naître sans colonisation ndetango kozonga na mokila molimo oza nesika ya kembo okisika ya malamu mais soki ka ozwi influence ya milimo ya bapaya influence ya ba religieux ya bapaya nde yango wana yango moni batu faut pas comprendre que bokoko eza bonzambe parce que muta botami na bokoko na ye ndenge ngunza manoka bwaza ngunza manoka aza ngunza na bokoko lobi kuna soki na zongi mokila molimo na ke esika ya kimia ndi na kobundela siko bayindo makasi po bayindo ba mata bakola Congo pe koma ndenge Europe ezali Afrique pe koma ndenge Europe ezali mais ce ko kufi na ba identité ya ba paya okemboumbu makamo na zoloba bandeko o baza ba traiter ba kobundisa ngai mais mindele bango ba yebi soki ba tieteme bazwa kaka ba émission oyo ba tiango na français ba tiango na français mindele siko ba na osala ba commentaire pour comprendre o ngana lobi matondo Matondo mingi ngunza manoka tokende mwa lombango tozonga mwa sima bokasa bokoko toujours tomoni bandeko na biso ba pygmée lelo bandeko na biso ba pygmée bazaka kana zamba lelo bandeko na biso est-ce que monite wana zape kozonga sima ngunza manoka matondo mingi en tout cas na sepeli makasi na likambo wana na ingai na éclairer na pesa éclairage pas ya batu pour na likambo ba pygmée tango to liaka ba pesi yo mangolia ozwi mango bandi kolia soko sili musuni sili ndoko bwaka soko bwaki mukokola ne siko bwaki obosani na yango sima ya mikolo oya okuta mukokola mango bwakaki eboti lisusu nzete oyo lobe ko bimisela onini manga matondo mais pona nini tokomaka te na niveau ya kolia mukokoli ya manga mais il faut tolia kaka musunya manga parce que ce qu'on meki kaka kolia mukokole ya manga bololo oyo ezala na mukokole ya manga okokango te eza pe bongo pona ba pygmée bazali bandeko na biso bayindo parce que tango oyo koko nzala mpanda
nakoko kiteleki namu aboti biso bana oyo ya botaka bazalaka na bataille différent bamisusu bazalaka milai makasi bamisusu bazalaki katikati bamisusu bazalaka mikuse mais bapikime baza te ndenge bato bakanisaka bapikime bato ndenge bato bakanisela bapikime bakanisaka baza mikuse baza soki maboko milai baza te pikime ezali tribi baza mikuse te nde bato bakanisaka ezali tribi moko babengaka pikime siko bango ntango bamoni colonisation eye ntango bamoni colonisation ekoti moyindo abandi kobongwana abandi kolonga moyindo akoma okoma mundele ndombe abandi koloba balangi ya mindele nde bapikime wana bakimi bake kofanda na kati ya forêt équatoriale do bakimi colonisation bake kobatama na forêt équatoriale po bakima colonisation kuna siko na forêt équatoriale esika bakendaki kobatama ezali nakoloba tata mokeli nde alingaki bakia forêt équatoriale bapikime babotamaka bango na bango siko hôpital eza te ndeko lopika hôpital eza te kuna hôpital eza te ete eza te donc sikoyo ndenge nini ezala mwasi soki aboti kuna bakataka motolo ndenge nini soki babeli traitement na bango ezalaka ndenge nini est-ce que déjà omona mort ya bapikime nano omona te donc c'est que taux de mortalité na équateur kuna eza moke par rapport na biso tokoti na kimundele biso eza tozokufa mais bango bakokufa te médecine ya Congo ekozwa makasi mokolo bakonfina biso ministère ya santé aokende kodécouvrir koluka bapikime soki ake koluka bapikime bazwi mayele bapikime bazwi bango bakomi badorte batie bango na bahôpital na biso ndeko lopika nga na laki bino taux de mortalité kokita wana nga na laki bino parce que bapikime bazali ndeti mokokoli ya bayindo donc mundele alia biso alia musuni ya bayindo alia bayindo mais akoka te kolia mokokoli ya moyindo oyo ezali bapikime donc akolonisa biso abongola biso moyindo akoma koloba anglais moyindo akoma koloba français moyindo akoma kolanda ezali ya bokoko moyindo akoma kolanda ezali ya mindele moyindo akoma kolata nkimundele moyindo akoma kosa suki elala ndeti mundele moyindo akoma kosala nyonso meme bote apakola bote ndeti mundele mais akoka te kokomisa bapikime mindele donc bapikime bazali bamikokoli ya bayindo donc mundele akoka kolia te mukolo oyo biso tokososolaki boyindo na biso tozongisa bokoko na biso sio na nguya nde tokoluka bapikime na makambo oyo etali médecine bango nde bayoka kopesa solution ya médecine na kati ya Congo na kati ya Afrique mobimba parce que esika bango bazalaka kuna césarienne ezalaka te ngolo bake baza na bantiete soki mwana afandi na position ya bien te soki omeli ntiete wana eke ebongoli mwana azongi na position normale kisi wana tozala na posa nango omoni nde esika oyo force ya médecine na biso ekomata donc ndenge toza boye ndenge bangunza bazoloba nyonso eza préparé epai ya tata mokili atini bangunza mpona bakende kolamusa bapesa mayele epai ya bayindo parce que fumukimbango alaka yango alobaka ke ntango moyindo akomiyeba akosala mingunduka oyo ekokamusa mokili mobimba yengo oloba ke ntango moyindo komiyeba wana nde eza mayele komiyeba wana nde eza mayele yango bangunza baye mpona bapesa sikoyo mayele wana yango wana esina explike bino bapikime bazali mikokoli ya bayindo mokolo oyo tokokoma ke tozongela bokoko na biso nde esika oyo tokokoma limité ndakisa na médecine nde tokosala recours na mokokoli na biso parce que na kati ya mokokoli manga oyo ozolia musuni efandaka na kati na kati ya mokokoli nzete ya manga ezalaka na kati na kati ya mokokoli makasa ya manga ezalaka na kati donc soki oluki olia makasa ya manga omoni te na makasa soki na mokokoli osala nini okomona makasa donc bapikime baza mikokoli ya biso bayindo lokwa mundele azwi bokasi wana te ya kolia mokokoli seke moyindo aza na force na ye yango aza na force makasi bongo sikoyo biso bangunza toye mpo na nini boraisonne bozwa kaka bosala etidi ya makambo nazoloba nde boomona eza force ya bakoko na biso donc tata mokili aza na force na dege moko tata lepika na dege kosakana te botala force ya liboso kaka ndenge boomona ngunza manoka
omoni ni bomona ngunza manoko eza force nano liboso parce que o tozoloba soki tata mokelité soki fumuki mangu te tokoko loba on te liboso des milliers bato bazotala ba soit disant ba ingénieur o mundela formé après biso to sala impact o ya koloba o tozali koloba matondo. Voilà, mais quels sont les principes autour kolanda autour zonga lelo poto yeba ningeni parce que to moni pe bino bozoloba mingi koloba la bino peut-être bato bazo comprendre bato mususu pe bazo comprendre te. Mais pendant qu'on compte à ba milliers sont apparemment sango ezo panzana ne moké c'est au bito to continuer non te ko beteli solo ya manaka na biso bokasi ya bokoko mais pour ba tu ba reconnaître faut ba tu ba yeba bokasi ya bokoko parce que de jour au jour moi je comprends déjà ba comme comprendre moi bokasi ya bokoko surtout na domaine ya kolia lelo batu nyonso non ngana lia rafrete ngana lia bakwiso bapekisa biso to lia bakwi partout au monde batu bakomi même motivé même à l'étranger au monde batu nyonso non bana pour ça si vous allez même à l'étranger au monde ki biloko na biso mbisa koka nini zaka moi talo par rapport ya babiloko na bango mais pour ko panzali sur évangile wana ko kota na bakono apparemment boza limité matondo mingi toza limité te toza limité te parce que tozo sala musala yango esala yiki tosala na bino mpona topanza sango oyo tobundaka mwa moke mpona kosala baconférence moni tosukaka awa te tosalaka baconférence tosalaka bacampagne na bamoyen oyo tozwaka parce que eza révolution tant que eza révolution bakosunga bino nanu te po ete moto wana oyo yo oza oconscientize aza chrétien omoni na nazwi conscience te akosungo te barévolutionnaire nyonso bakuta difficulté wana moni zamanoka biso pena lelo il faut ko bunda na ba effort na biso moko yango tosalaka baconférence tosalaka ba mikanda topanzaka epai ya batu donc tosalaka bamisala ebele tokoma tina niveau kutu ya kosala même bakisi ya bokoko po ete bajeune oyo bazali kozongela bokoko bakende oyo bazangi misala bakende kotekaka mpona bazwaka ndenge ya kosurvivre tozolakisa bango mpe bakisi wana tolongola wana na kisi oyo ezali ya mai ekoma comprime mpona komatisa médecine na biso parce que bozwi ndingisa ya kosala yango boza déjà na action to boza déjà to eza projet te tosalaka yango déjà ndingisa tata mokeli déjà apesaki biso nini ndingisa omoni lokola tata mokeli apesaki ndingisa yango tokosala ozalaki nano bagoyigoyi nani ya kosala eloko yango lelo ne bozwi mwa moyindo abotamaka na misala ntango tobotamaka na maboko elingi oloba nini misala moyindo azala goyigoyi te mundele nde aza goyigoyi moyindo aza goyigoyi te me bakisi yango wapi ngudza manoka oyo bozosala ezotraite nini mpo bato bandeko ebele mpe bazolanda biso bakoki kozwa mpe lisungi parce que bakisi surtout bakisi bato ebele bazobela mingi bacrise cardiaque bamiome bakisi te babiloko wana oyo ezowuta na biloko oyo tozolia matondo mingi ndeko lopika na omeka siko kosunga bandeko baye oyo bazobela miome na kisi te boyebi bino mpe boyebi manioka moko na bomwana tobanda kosukola ezala koswa na nzoto ezalaka na bulu ebimaka bulu boye na te eutaka na fui te eza nzete moko etambolaka ndeti matembele siko abimisaka siko nini wana ebotaka mingi na bafulu na banini na bisika bino ezali makasa nango makasa ya nzete wana soki mutu aza na miome mutu aza na kiste abuki makasa wana asangisi wana makasa ya matembele ya mbala matembele ya mbala oyo ewa minene atuti yango na libuka ekomi potopoto makasa wana azwi degobela mai atie apasango ekomi kilo azwi siko pompe abandi kotungola yango na tongo pompe moko na poka pompe moko asali 3 jours asali 3 jours atiki aleki su 3 jours aluki su makasa wana bimaka nango na Kinshasa awa eza ebele asali yango 9 fois doit asali yango 3 fois intervalle à 3 jours 3 fois intervalle à 3 jours 3 fois esali 9 fois soki asali yango kiste ekei miomi mpe ekei. Mais on va prendre quand même le temps, parce que peut-être théorie, bandeko ba comprendre te ce qui ko pesa bango chance que matiti wana pena komona pena nini ngunza manoko asali yango pona ko bon oza obligé à kosala pona ko sunga bandeko ba otala biso toza obligé à kosala yango pona ko sunga bandeko mais yango te eza priorité
moni soki na memi batu na bakisi batu baroye bangunza manoka kaka na kisi il faut batu ba comprendre le message omoni mais ngunza ekozala mpe nzela ya passage bato bakoki koyeka parce que non ngeta ekoki kozala nzela bolakisa kaka bokasi ya bokoko nayebi te mais ezala priorité te pa ya bato na kolimbola eloko moko fumuki mbangu ntango atelemaki na nkamba soki bato bayaka mpona kobika mpona kozwa miracle babika bazali na bokono bayiki mpona babika soki bakomprenaka fumuki mbangu na message oyo azalaki nango mbele lelo biso bangunza toyesu kobandela mosala a zéro te mais bato wana oyo bayaka balandaka kaka miracle bayebaka message ya contenu oyo batinde oyo bayelaki fumuki mbangu te bazalaki bien fondé te dans son fondation ezalaki makaki kofondé eza teke te wana eza mabe bakomprenaki fumuki mbangu te bango bazwaki ye mingi na miracle mais nzoka miracle ezalaki mwinda kaka oyo epeli mpona etire bato eya mais oyo ayelaki ezalaki message oyo biso tozoloba yango ayelaki moninga mpe na kolinga te bato balanda biso na bakisi bakomisaka ndeti nganga moko boye na bakisi mais bato bazala tire mingi na message yango mte kolamusa conscience na bango omoni yango tolobi na bokoko kutu na kota bakisi ya bokoko kutu koloba te boza fort koloba te bandeko babelaka misu ederangeaka bango bon naopesa bango kisi bakende na zamba baluka nzeta mbila mais nzeta mbila na ebandi kobota mbila ebandi kobota régime mbila ebandi kobota sika ndenge régime na mbila ebandi kobota sika wana mbila eza nanu pembe eza nanu noir bakata yango bakitisa yango bazwa bambila bateta ateti mbila ta mukokoli nango ezalaka nanu mai soki bateti yango ezalaka nanu mai na kati siko mai wana batangisa litanga moko na lisu oyo moko na lisu oyo basala yango 3 jours 3 fois et 2 fois tongo poka miso ebongi wana eza kado merci bandeko matondo mingi tozo continuer comprendre ba secret belé ezobima et surtout pona bokono bandeko belé bazobika na bokono mais ngunza manoka lobi bazala toujours focaliser te ke pona ba kisi donc bon comprendre le message parce que ceux qui comprennent le message né et aux amalam parce que fumukimba mutano ayaki après ça qui message mais va comprendre qui message tipo bato bazaki trop focalisé na ba miracle donc au sala ka miracle ici la zone ndako mais il ne faut pas la kisa yo message ni basala po yo moko sala miracle à partir de ndako na yango te parce que mundele a kolisi science mundele a kolisi technologie mais yesu tango ayaki na miracle mais ndenge nini mindele lelo oleba sala miracle même ba pasteur oyo bazana mindele oleba sala miracle mais so muto abeli batindi na hôpital soki bazana miracle donc iniko bakita miracle eleka yango moi nazo mema batu vome baya na likanisi muza manoko yebi bantiete mingi tout ça la sikoyo laboratoire wana likanisa misala yana lobike bakeni nanga mingi te ya komona ke ngunza manoka ngana belaka boy oui moko bako benga to kosalisa mais tokene mingi na focaliser oyeba ti o misala ya mfumuki mbangu misala ya bokoko to monisa yango to sala pe société ya kwanga to sala pe société to za pe bato basala ka masanga tsamba pa masanga tsamba eza très sacré mais to komisa ngo ndiye ndenge moko na ba bière mindele ou putain masanga eza très sacré to ko melango te ne bato ba melaka ngo na o mela pona na langwa parce que mukolo oyo ozana posa masangani esunga yo moye esunga yo ezate mais eza masanga milangwa te chamba parce que eza rappelé moi makasi elango aussi eza masanga milanga mais eza sacré pona biso ba indo eza très sacré tata lepika très sacré na ko expliquer bino siko sacrement nango masanga ntsamba ekotisaka mutu facilement na monde spirituel pona azana na connexion na bakoko na ye yango estindaka bato bakenda ntsamba na cimetière omoni mais soki ntsamba wana yozokende na cimetière et que omelaka ngo mingi na likanisi yoko na tika komelaki est-ce que eza na différence parce que tout mona bande comme so basali batongi ndako basilisi ndako bazwi basopi ole ya kosepa ntsamba wana oyo eza masanga sacré oyo uti koyebisa biso po biso mpe toyebaki yango te bango bazwa promos bazwi nkoi bazwi turbo bazwi tembo basopi na place ya ntsamba est-ce que eza na efficacité moko est-ce que eza na utilité moko par rapport yango na symbole matondo mingi ndeko lopika nalobaki awa na ebandeli ke mindele ntango bamemeli biso lolenge na bango epebisi bokoko na biso
omoni alobaki yango awa ebebisi bokoko na biso olie bato bayeba utilité ya nzamba bato bakomi koyeba utilité ya vin na masanga oyo mosusu nde yango ezosala ke moye mapamboli donc nzamba baobwaka nzamba mpo tosepeli otongi ndako kutu ezalaka yambo nano bana kotonga ndako yambo nano bana kotonga ndako lokolo sombi terrain wana na ndenge osombi terrain wana baesprit oyo eza na kati ya mabele wana risque ezali ebundisa yo na ntango yo kobanda kotonga yango monaka eza na baterrain mosusu etikala kaka bongo ndenge banda eka kotonga misala mamo esali ebebi moya continue eza te influence ya kobebisa misala wana influence wana ewuti mosusu na milimo wana oyo eza wana omoni milimo wana nde eke koinfluence po ete place wana bopesaki bikila nango bango te moyo continue pe kotonga eza te eza na influence makasi moni bandeko na ngai oyo bazolanda nga naosambela mpo na bango naosenga mpena bolimbisi bafungola motema mpona kolanda bakokomprendre makambo mingi oyo ekosunga bango na bomoi na bango place oyo osombi mabele wana oyo osombeli ezali na milimo nango na kati c'est vrai que kolo esika oyo atekeli yo apesi yo ordre mabele wana ekoma epa na yo mais opesi bikila te ya milimo oyo eza place wana eyamba yo yango ni bakoko kwa bayebaki milimo eza partout nde babane koutiliser siko nzamba na likasu mpona akende okone kobwaka place wana yambo tonga esalamaka mpe bongo na bachinois baza na masanga na bango oyo esacré oyo basalaka yambo batonga eloko nyonso bakotonga esalamaka mpe bongo epa bamindele yambo batonga boyebi lisolo ya bakisimbi oyo te libulu wana ebukani kisimbi moka binyo wana moto abuki yango il faut sango ya kosala cérémonie avant sango ya kosala cérémonie bakobenga na bachef coutumier sango wana pesi $10 to $100 ndakisa na matadi quelque part balingai batonga port na port wana espace wana ezalaki ya mengu ebandaki kaka kobukana ti bakendaki koluka famille ya mengu bayaki basalaki biloko wana eza ndenge moko eta milimo eza partout milimo wana eza mabe te milimo wana moto etonga mokili moi milimo wana yango nde moto etonga mokili il faut reconnaître yango c'est ça le problème etonga mokili tata mokili aza ndeti architecte asali plan ndenge mokili nde ekozala azwi bamason apesi bango bakende kotonga mokili wana siko bamason wana nde yango wana milimo nde bango wana bayebi mokili bango wana mpe batikala bisika oyo batonga mokili siko soki yo moto oza na mokili oza na mposa otonga place wana il faut kota contact na bamason wana nde baoyebisa yo awa place oyo kotonga te motu moko bakundaka awa place oyo kotonga te nde symbole na yango ezalaki nzamba omoni nzamba il faut bwaka nzamba il faut boloba yango moni milimo wana bazalaka mingi soki place wana eloko moko ya kosala ezali bakoningisa mabele wana ebukani mpona etire attention na bato baza peni bayeba eloko nini esali boye sikokola siko biso bayindo babimisa biso na état spirituel tokoma mingi artificiel nde tokomprenaka te nde mundela koya place wana abia eza molimo moko ya mabe aza awa kisimbi azala motu monene abangisi yo ye nzoka ye ayebi kiso na koti contact na esprit oyo akoyebisanga secret oyo eza awa atuni bino sikoyo bakutimie baza wapi oyo ya bino awa bazala we kutinye ntango oyo ayebiki mundela abengi ye msuna omonaka mbongo akopesanga mbongo ntango akomi ya mundela apesi $100 te pesanga na makaso tobwaka place wana azwi na makaso ake place wana alobi nzoka azotrahir esprit wana eza mpo na bango siko atrahir mundele ntango oya na zero wana akangi esprit wana ke nango nde eke kopesa ye so barévélation oyo mindele bazomatela abimisi bino baesprit ya mabe yango na bino bino eza na esprit moko ya mabe oyo nzambe asala na mokili te donc nzambe anoka lelo force ya mundele eza ne bakoko ingeta force ya mundele eza bakoko na bango siko bakoko na bango baye kodécouvrir siko esika tata mokili asalela mokili baye kodécouvrir esika trésor oyo tata mokili asalela mokili eza afrique yango moi balalisi biso siko apongi mpona bazwaka biloko ya afrique donc esika tata mokili afandaka na afrique précisément RDC donc tata mokili afandaka na Congo mais Congo eza munene na est tata mokili afandaka na est tata mokili afandaka na est on va prendre le temps de parler donc comme na suka ya manaka na biso lelo donc tout ce qui bino vraiment na posa donc boyoki ngunza maloka bi tata mokili afandaka na est tozwa vraiment numéro moko asika pour to solo la yango très bien
technique et ça la biso moins défaut, mais on va prendre le temps et en parler sérieusement. Ngunza Manoka c'est très important au bisognos avec curiosité tous appels na posa koeba. Comment est-ce que tata mokili ya sala mokili na este na ebité bon fanda na este. Place to ka bitumba, place to ka ba violera ba mama, place to ka ernio so ba bomi ba bitumba kunanga ni na fanda na kansa kuni ya wa donc so fani ba kima raka. Donc place tata mokili afandaka. Bon, et c'est un peu trop. Et donc, nous moi pas si, mais Ngunza Manoka, tu reçois le numéro Zoya, tu me rappelles que parce que ils ont moins trouble. Place c'est tata mokili, ça faut qui me zalade. Place c'est tata mokili, afin nara, bitumba, passe na quoi kolela. Na éviter toujours rendez-vous na yo pour un numéro yasika pour te sur la maramuto et ba place tata mokili, afin nara na estewana. Bitumba grenade ne grenade. Matondo mingi na bandi tu reçois rendez-vous. Pour notre limbola, pour notre lobby tata moke la fin d'akana este. Moni mundela découvrir este parce que a ebike moni njota mutu. Ezali na ba minéré des sali njota mutu. Ya on mutu sanga kufaka a se décomposaka. Tanga ça ko décomposer ingolo bake matière na matière zozonga na sika nango. Sikoyo ba matière wana esika o tata moke la sala ki concentration na ya ko sala ba matière wana o ko sala mutu. Ifani na este de biso kwa mutu azali elingeni ya nzambe mutu akoluka ayeba mokili tango mutu olinga ayeba mokili ayeba pentoto na ye tango olinga ayeba ntoto aluka so ayeba matière ndeti lisu ezali matière nini ndeti caméra moni caméra o ezotala biso eza ndenge moko na lisu siko ni matière o basalela caméra yango pe basalela ka miso siko mundele tanga koti na ba recherche na yo découvrir que este ezali nde sika concentration ya nzambe ezali afandelaka nde wana nde akotiango kimia te mpona ayokuta peuple oyo bazogarde biloko wana ayebi ke peuple wana eza peuple ya nzambe tika nakotisa bango kokabwana baswanaka mpona nga naprofitaka koyibaka baminere yango moni este ekozala na kimia te tant ke biso bayindo tocomprendre este yango te. Voilà, merci beaucoup. Matondo mingi bolandi biso, to comme na sukamana kana biso lelo. Rendez-vous ils ont mis déjà na Ngunza Manoka, to eba place tata mokili afandaka, alobi afandaka na este. Voilà, yango monique este ya moi Simba benda Simba na cadre toujours à bongo. Merci beaucoup na bino so bozoma ki liboso ya itando eke na bino bwanda kolanda biso na bokebi nyonso bopesi biso pe litu ya bokebi pona kolanda manaka na biso o to benga kana kombo ya bo si il y a beaucoup kolana Ngunza Manoka oyo à se permettre vraiment ko pesa tango na ye ya ko expliquer biso ba réalité o le kaki lobby pe o eza le lobby koko ma lobby question pour nous ya koyeba toujours makambo oyo il y a beaucoup pe bokasi ya molimo parce que je viens de dire ici que en réalité de l'homme c'est l'esprit donc esprit né ya moni doit expliquer biso trop molimo donc biso to na suka Ngunza Manoka na ebité ya koloba pona bandeko ba otala biso pona continuité ya koloba pona lelo ezali na kosenga kaka na bandeko nyonso oyo balandi biso esika Ngunza Manoka simbaki foi na bino tokosenga nani bolimbisa po ete na simbaki foi na bino mais lokola eza bosembo il faut na loba yango po ete epesa bino éclairage bo comprendre esika oyo touti esika tokomi na esika tozali kokende mais soko omoni epesaki yo pena pasi ndenge Ngunza Manoka touchaki foi na yo kosikela Ngunza Manoka te kota na chambre na yo senga na tata keli likolo na se alakisa yo oyo nini Ngunza Manoka azali koloba lokola tata mokela salaka na mutu nyonso akoya ko inspirer yo nini oyo Ngunza Manoka alobi pona yo soko monike utondi te na benga Ngunza Manoka benganga na numéro na ngai ya plus 243 89 52 38 009 plus 243 52 38 009 soko bengo kozwa biso moko kasi kimia ya fumu kimbango balongo pe bakoko na biso ebatela bayindo banso esika bosili kozala epesa bino bososoli na temps oyo tokomi na eleko tokomi eleko avec so oyo ezosenga conscience ya bayindo elamuka po ete Afrique se démarrer matondo mingi
Batondo mingi ngudza manoka manaka na biso ekomi na suka bandeko balanzi. Merci pour naboke bignos bo pesa ki biso depuis un moment tant to banda ki tito comme na suka. Rendez-vous ezami déjà na ngudza manoka to royal lisusto so ralaye to beta lisolo ya tata mokeli place afandi nzoka na fanda na est ngoya na République démocratique du Congo, donc notre cher beau pays. Voilà, là vous nous suivez depuis la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Wana tozaki na manaka na biso na ngunza manoka. Topitoni bino boton du mingi na kopesa biso temps na bino. Donc to rejoindre sur manaka na biso mbalasima. Voilà, merci beaucoup. Bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision.